suis Moi, je ne savais pas que les Congolais sont des avant, moi, je croyais que comme les gens disent sur YouTube, c'est ce que moi je croyais. Mais le jour où on parlait de moi-même, tout ce qu'ils disaient, c'était pas comme ça. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus croire en ces gens. Mais puis, ils sont à l'aise. Et puis, à l'aise. Ça, c'est les fils de la malédiction et les filles de la malédiction. Ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ça, on appelle ça diffamation et faux témoignage. Omoni, c'est punissable à la loi. Somo, baba. Alors, ce qui... Somo. Mbote bandem de GDTV mafuta sike. Zali nga wabino la grande dame. Nzamba pambola la ngai bino kan ndenge to mesana ko pambola bino. Lelo lisusu to ye kaka nde to mesana opesa basango opesa ba conseil kolobela sur actualité, surtout ce qui se passe, la réalité de la vie, nyonso et côté ya kolandisa na makomi na nkolo parce que muto akeli mokili pe bato eza nzambe. Donc ce qui veut dire pour que l'homme se positionne, pour que muto azala heureux sous le soleil, pour que muto azala malamu esengeli atambusama kolandisama ba principe ya nzambe parce que mokili bomona bandeko etambusami na ba principe. L'autre fois je vous ai dit même na cour ya justice et ba loi oyo basambiselaka bato to pe bamibeko oyo bamboka nyonso ekambamelaka et sur 100% 80-90% bazongo na Bible. Oui. Plus mabe ezozo ampleur, plus Satan azo esika, plus Satan azo contrôle nde bamambo ebele ezolongwa ti na ebite ekoma combien de pourcents. Mais bon, bref, c'est ça. Bandeko lelo tolobela likambo ya réputation. Na introduction, j'espère na yoki bino voice to pe morceau ya message mosel na pasteur Charles Bameko azote ya to pazoloba par rapport ya ba les on-dit bandeko toyebi Congolais tozalaka makasi na bamakambo na biloko oyebi eloko esalaka pasi pe maweza ya likambo mutu ye moko avant de créer, embellir cette personne-là, à animer dans quel esprit. Mutu azui, c'est vrai, à vérifier ou encore ya ibinete ya yoki, ba pesi information même ya tambusi. Même dans musolo to sala bandeko, ba risque za ebele yango moni c'est important. Et avant ko sala émission, ko luka kolandela ba source, to pe ko koyeba ko za confirmation ya likamuni nozoloba mwana ebandelije ya kolongola ba vidéo ebele. Car rapport à nini information ba pesi ezaki yango te. Na ba mambo belé na tchakati. Oka ba bengi openza ba episode likambo mais neti tozo banga na sala émission mo lobby ya Papi Mboma Bali nde omo akomeli ngai so rolanda ngai merci ma sœur je te salue et abina nga maman il faut rolandela ko vérifier source to lingaka yo ba information mususu za solo te o ezali na anniversaire. Bon, ngamo peta na bando sala on a ebayi que il se pourrait zapper à solo te mais ce qui était plus important, je voulais donner ces messages là pourquoi à cause y a ba réalité parce que ezaba mambozo salema et belé. Oui, yana li solo moko na ute koyoka ya ndengo wana moko te mibale te mais vu que toyebi que mibali généralement ebele bazana ba mambo bongo bon. Tolobaki parlons de la personne de Papi Mboma. Et entre parenthèses, bandeko na rozonga wana. Tozo bel kama réputation. Parce que Charles Bameko lobby, il croyait que ma union so welo ba na réseaux sociaux ezara solo. Mais tant ba komi kolobela sérieux mo on est place à comprendre un peu qu'on réaliser que non et ezala na on ba mboba lokuta, ce qui fait très mal. Ah oui hein, yana bato ebele ndeka balanda biso. Et il faut ça très attention ma crédibilité. Personnellement, je suis pas parfaite, mais la salle a vraiment effort. Merci Nandeko a un conseil. Et bah, risque à métier, c'est ça. Mais malé météo bongisa. On n'est pas parfait. Mais par la grâce de Dieu, tout ça va fort. Il y a des gens qui parlent, hein. Ayoki,
aya saline émission à bombarder à vérifier pété misusu kutu tellement elo akotia eza te matière eza te po tosolola ke on se connaît na baninga mususu ya ba youtuber obike na mona elo akotia te ate na obambaka elo moko akande boyoki alobi bongo aobamba pe abambi pe ko boyoki mpenza mais obombi te mais à créer ce qui n'est pas bon. Et les amis, on va parler de la réputation. Faut faire très attention. Très attention. Nabalaison dit. Oyoki likambo. Mbala moko ozui o transmettre. Tope o publier to pandi. Toke ko beta, toke ko loba. Et pourtant, likambo wana tam choisi à solote. Suko information oyo ozopesa. Oebide. Ba conséquence na yango néfaste. Maman, papa, et ana batu ba midie mbika likolo ya sango. Bible zoloba na ngai une bonne réputation na Ecclésiaste vaut mieux que les bons parfums. Ba comparer réputation na parfum. Pourquoi? Au moni parfum, so tiango na nzoto, so asolo makasi. Okende quelque part. Avant même bimisa mutu bisiko zo kende wana. Solonoka ezo ko annoncer que songolo azoya so ba yebi parfait na. So pe ba yebi yote ba oyoka ntsunga avant même ba mona elongi na yo. C'est comme ça que réputation est tambolaka. Réputation bandeko. Bino boyebi ba scandale salema na ba réseaux sociaux net ntozo ba mamete ba mutakalisation ou encore ba vidéo mo ba publier to. Quand na minute na seconde na joui pas na transféré na WhatsApp na fini 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, tout ce que vous voulez. Moussou soit na Canada, moussou soit na États-Unis, moussou soit na Kinshasa. Na seconde, ta ekei. Yo mutuna no comité. Mais basi ba yo ki son, basi ba zui sango ke o wana ndumba. Nani wana moibi, nani fi undoki. C'est ça, la réputation. Siko yo bandeko. Combien to bomi bato ebele? Combien to boma bato ebele? Combien to sa bato mabe? Likola ba maambo yo. Ya réputation. Maman, papa, sango yo zotambusa. Est-ce que za malamu? Tope, est-ce que za pena ndengwana? Est-ce que biloko zoloba? C'est ça la vérité. Nabeta lisolo moko, je crois que c'était l'année passée. Yandeko mwasi moko bandeko kombone kimingai. Bandeko réseaux sociaux ningana mwasi libala sali kindumba na ndako libala. Tellement mobali na yeba yemba kina ba musicien, ayebani. Ndeko mwasi wana bandeko kombone kimingai. Bazui, au fait, eza ba ressemblance mutu mo ba kokana. Sope na mboka nini yango wana ba lobi ono eza na Congo na boma so ina matadi na port. La fille soit disant asala ba conteneur et pourtant mona batasala ba conteneur te. Akene ko dédouaner ba conteneur nzoka na za na makangu ya déclarance sope ya douanier et bazo s'embrasser ba osa bolingo kaka bisika wana. Les amis, on a vu des vidéos et effectivement moi si on a bané ko embrasser déclarance qui douanier. En fait, et quand ça la mobile na yé, mais le fait que ezala ki na bisika mo ba décrit ba lobi que non les soit des emport et puis après quand na libanda non yo bando sala ba mamu na bango. Ba mamba tata na mama, ba lobia moi si ndumba fingisi mobile bande ko sango tambola ba émission salema na na nini na YouTube, na Facebook, ba live ba direct salema. Je crois comme on est Karine hein, hello moi bongo, comme on suka na bosani. Bandeko na espace à 24 heures ezalaki terriblement terrible. Et là esala inga pasi na ekam na mawezaki na moins de 2 jours vérité bimiki ezali na ngoyete. Bandeko ne mo propre ba bengi pas mal ya ba YouTuber po ba bisa bon que non wana yale ki na bisote. Bozo ko terner image na yebo c'est pas bon. Nous on n'a pas aimé ezayete. Et pourtant, moi, je vais commentaire, par exemple. Et vous savez ce qui s'est passé? Mon côté, hein, Ayata a senga pardon, toi démentir. Ata peut-être au long l'émission, t'es pour émission, c'est salami, il y a cause cotimbo, on a ba vie, mais koyata roloba, ko sala toute une émission que non. Ndeko moi si on a bandeko zayi na ngoyete zaka mutu ba kokana mutu sala te, pourquoi les gens s'en foutent?
Bango, ce qui les intéresse, c'est leur vie, c'est leur intérêt. Et pourtant, hier, on a parlé de l'amour ici, en disant que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il faut pas qu'on se soucie à capé na bato mosusu. Vous savez, on ne vit pas seulement pour nous, hein. Tu vivras pour Nzambe, tu vivras pour na bato. Mais malheureusement, les gens na mokilo ba vivre ka pour na bango. Yango bon moni l'homme est prêt et on sa moto musu mabe pour na intérêt na yo. Yaya réputation et ko kangela yo porte. Réputation et ko fungole lo porte. Yana bato belé ba bonga pour na réputation. Sangone tambola que non, c'est un homme loyal. Sangone tambola que non, c'est un homme sérieux. Sangone tambola que non, c'est une bonne personne, c'est un homme de bien. C'est une personne très gentille, générée. Aïba ko sunga bato alinga bato. Kaka pona témoignage wana. Ba pesa esika akomi pe mutolobi. Eza pe na ebele ba porte tangami na ba on le réputation na ne fi wana. Mansanga wana mwasi te. Mobala yaki penza po bala mais tanga se renseigner ba bisi wapi wana ma ekufela mbwa nani wana tika mwana wana mwasi moko impolitesse notoire nani yango bandeko nanga ya liboso na olobeza tout ça là très attention na basango toyoka rapeto memaka. C'est vrai na mokili ya bato ya des choses qui sont inévitables. Nako vanda bwe kande ba benga biso bako bengo ba peso lisolo mama tala avec des preuves. Faut en certaines manières ya ko lobela to ya ko transmettre un message. Et puis basango mususu to ba masolo mususu ya na on importance te ya obetango. Ka pona ko protéger mutu et lo mususu kozala ya solo. Lo mususu kozala ya solo mais otali e ko ruiner nango ka vie ya mutu. Ngana obeta na ngate so bato mususu baloba ezala babilo mo eza très rare surtout na communauté na biso. Les gens aiment au contraire yako loba mabe na kombo moto na ebite so esala bango esengo na nini moto o sepela ne kaka loba mabe na kombo moto, je sais pas pourquoi. Tout ça là très attention na babilo tozo yoka na oto mema. C'est vrai, ça n'a pas mamsou ezalaka solo, mais ça n'a lolenge mo ya transmettre un message wana. Tout comme ya pena ba mamsou ezalaka ngo ya solo te. Et kozala une partie eza vrai ba amplifier. Surtout ba sangwa ko mema. Bible zolo ba les rapporteurs divisent les amis. Qu'est-ce que cela veut dire? Au monita muto memi sango. Ngana pesi yo to na soli na yo. Ndenge yo ko memela e oza 100% te ya mamonga na lobi. Et ozala ta muso longoli moke. En tout cas, on est raté, croyez-moi. Yango les amis na lobaki, tout ça là très attention. Na otozo yoka na otozo mema. Yami balé. Maman, papa, ça là très attention na etamboleli na façon de vivre to peut d'être na yo. Parce que eza réputation o bat bako mema na kombo na yo. Eza na batu mususu. Kombo etambola tope sango kena mabe ezateke bakosela makambo. C'est l'image que lui donne. Oya o refléter. Maman, toi tu t'exposes sur les réseaux sociaux la moitié ndumba et tu veux que les gens disent quoi? Oya kana réseaux sociaux tu caméra oza prête à raconter à râler à loba n'importe quoi. Et to yebi bandeko basi na biso surtout bana ba monde rando to tanga ba komba ba to ate bandeko. Biso to ba ta ba mafinga te to boyi ba yeselo ba ko na miniature. Et comme ba compte à rendre et ana bandeko belé to yebi bango sur bandeko na biso surtout bazana monde rando ba maman mikolo ba finga na kawana bazala ro kapenda yana caméra atie aolo ba bilo mo oyo et ko bima na muno wa mutu te o ana famille ana mama ana tata na bandeko aolo ba très à l'aise aza à l'aise aolo ba bilo mo oyo ko lo ba mate etaliete siko imagine oyo zopesa mususu façon naie d'être accoutrement lolenge naie en fait il y a des gens qui croient ko finga tope ma finga ezala ki danser non au contraire osa mal éduqué
donc ozo refléter image ya bisiko uti ofingisa yo kate ta famille bandeko na yo mama bota o tata bota, les gens ne savent pas ça. Akoya ya lobi mambo o ya sepela loba donc boko bomba bilongi boko ti mutu na saba mbeto na saba ya ba mesa ye asa à l'aise. Par exemple, c'est aussi une réputation. Siko une telle personne, croyez-vous que lobi bako pesara esika ya honneur? Jamais. Jamais. Yango mona loba ine bandele réputation ko fongo le porte ko kangelo porte. Maman au pire imaginer. Papa au pesa imaginer. Na munono bimisara nini? Yana bato belé. Bazanga mabala, bazanga misala. Likolo ya réputation. Ya ba image o bango mo ba pesa. Ya ba lolengo bango mo ba lakisa. Basi na mibali. Basi tout comme mibali. Oka wana teyete. Azane bien mais yani lo moko oyo salaka. Oyo e dérangeaka. Topé et bébisaka. Ce que tu es. Malheureusement, conseil pe tamsol nga royokate. Maman, papa, tu son de ma voix. Wane lo mo ba reprochaka yo. Pendant que je parle là, ezozongela yo. Bongisa. Bongisa parce que okomo nango peut-être lo amoke mais eko bébisela o vie. Omoni moto etumbaka zamba tomboka mobimbe bandaka na moto monene mbala moko te volcan et non et banana tige tamsu ya almet. Ce qui veut dire quoi? Il y a des choses oyo et amokie komona ngo boy koyoka ngo boy mais il y a trop dangereux par rapport à ba dégâts o ekosala. Mama bongisa papa bongisa surtout likambo na monoko lolemo Bible zoloba na Jacques que ezali eloko moko ya moke metumba bazamba lolemo ezali eloko mo ya moke mais sala ba dégâts lolemo. Mama papa monoko na yo Pasteur Charles alobi ya kantie mamba baloba ezala solo mais tant avandi ya yoki na oya yimoko bozo par exemple mutuneti Charles Bameko. C'est un homme, aza mutu, c'est un humain, aza mutu lokola mutu nyonso, oh, a peine ba faiblesse c'est un kimé. Mais c'est pas une personne oyo ayaka ala kisa ba faiblesse na ye na miso bato pe comme siege o bato bako zo ba na ko se moquer, to ba banda ko bebisa image na ye. Au contraire, c'est un serviteur de Dieu. Oazo sangisa bato. Oazo sunga bato. Combien de témoignages qu'on a de Bostra? Il a des erreurs, il a ses faiblesses, c'est un humain. C'est sa vie. Mais eloko ebimité na miso ya bato ke ye moko bomoni ke no tala kutu bakangi Charles na mwasi ya bato o te kuta chaki zeme kuna biloko bongo soki ke ezali on en parlera mais tant que ezate pourquoi koluka ko ruiner to ko bebisa image ya moto o boyebi ke aosa musala wezo songa bato parce que il y a des gens oyo bana ba problème ana besoin de solution par exemple OK mo okokate ana besoin ta musa musali na nzambe moko oyo akoki ko aider ayoka par exemple ba témoignage ya Bostra et qui a melobili OK d'accord ngapena luka journée ke na église wana par exemple mais suko ayoka kuna ndete ote ko sala émission récemment awa ote kutu passer ango azala magicien par exemple ote kutu azala ndoki azala nganga par exemple. Vous savez na domaine de révélation est personnelle okolo ta mosel na nzambe moko ana misala mabe par exemple ona lota Charles Bameko na masete na moki na maseke na mokila azopumbwa miso bimisa moto to monoko c'est pas toi ya koya ko telema liboso bato otanga komba moto bana koloba tu vas tuer des âmes. Oui, moi qui vous parle je suis dans le domaine prophétique. Nzamba bana o revelenga mahambo basali na nzambe ba via basali na nzambe lelote wana kuto ta mususu internet au moment na exemplaire te kala à cette époque où na banana ko maîtriser te na comprendre te mais c'est quoi ces histoires ta beaucoup lorsqu'on a ba mambo nzamba ngo beaucoup comprendre OK ce qui est vrai il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des sorciers oso mina tanga kombo atam so landa so émission na surtout so linga bango. Mais pourquoi tu se préservaka ou encore tu lobabilo kwanate? Et là on y a sauté dans la kisio. Que tu dois venir dire ça. Non. Son dans malobino que nous tu peux parler. Mais ils appellent dans le lenge ya kolobela.
nga ba mambo belé na mona pe na mona si foko ya koloba on a évité. Je sais pas, na évité. C'est grave, c'est sérieux. Donc je disais que domaine la révélation est la personnelle. Il y a batu mususu na mona bango. Oh non, le Seigneur m'a révélé tel serviteur de Dieu est un vrai homme de Dieu. Oh kana sekina parce que moi ce que j'ai vu c'est pas ça. Na roya peut-être na contredire ton na rotsa l'émission que non ma mouya zolo beza lokuta mutona za nganga to za ndoki. Ezaye, c'est sa vie est alliée. Donc likambo etali homo sel na nzamba zandoki azanganga azasongola azapakala. C'est mieux les amis de prier nzamba sunga ba oyo ya ye bazana sama kolwa mutu wana miso fungwa mabango enfin que babima balongwa wana. C'est comme ça que Dieu travaille. Moi qui vous parle, on a eu aussi à prier na ba église ba pasteur ba na beta dama bien te. On a eu à prier na ba église ba pasteur o bazala na bango bien azape na nzambe. Mais après ayeko beba baza ebelé. Ah oui, hein? Nous changera. C'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui ne change pas. Moi, j'ai des églises au Nakenda parce que Dieu m'a orienté là-bas. Au bout de 2-3 ans, le Seigneur me dit, ok, c'est maintenant le moment de sortir. Oh, vous avez une vision, et mon toit sur l'Anzambe, et ça est belé. Et belé. Sikoyo, il faut rebondir l'Anzambe à son abatouanande, base révélation. Afin que Yemo Koyeba se positionner. Parce que okoya koloba même tumsuta msondi manepeyote surtout ba mambo ya badijaro nganga ndoki asasuki ndenge nini c'est compliqué. Pourquoi? Parce que déjà il faut boyeba ke pasteur nyonso oza magicien, pasteur nyonso oza sorcier, pasteur nyonso oza occulte ba travaillaka na puissance à ténèbres, envoûtement et permanent. Donc mutu o aondima pasteur wana mutu o ana église wana eza pas si, je dirais même impossible au convaincre que songolo andoki, que songolo amisala mabe et simbate. Envoûtement ezawana. Envoûtement et travail net kuita masanga. N'explique bino. Au moins muto a envoûté. So ebiso eza pembe, a obisote, eza noir. Et puis a rotinga maroloba non eza noir. Muto a envoûté so ebiso moni o ya libulu, so tie lokolo o zinda, a tia lokolo a kwena na kati. C'est ça l'envoûtement. Ezala bongo. Ce qu'il faut au bon de là. Envoûtement et quoi miso mote fumwama nde à comprendre bato belé babi marandengo wana auprès ba passer à mabe auprès bato yango mona bato belé passer ana misala mabe a osale mamba mabe mais ya mona na ngote combien de filles on abuse avec et na ba église à mabe mais yepona yazo mona wake non a mosel na nzambe na landa témoignage moko nanda témoignage moko passer moko Mogomuso a béni une sœur de l'église. C'était un week-end, un samedi. Abisé non, tokuta na hôtel songolo pagala. Tant bakei, basel mamuna bongo fo basala. Ya mabe makasi kolekeza. Alia asisa babande génique. Ya ba mansri ya fi wana. Normalement la logique c'est anormal. Moto penza baitane est normal, penza baitane il est dans ses états. Alors mais non, ici il y a un problème. Mais cette fille a conclu en disant que la chair est faible. Non, musel na kande to yokare, musel na nzamba za moto ko pe ko pengo ko pe ko kweya ko kipe. Et là on est le cas. Les dimanches en question, ngouye se manifestant na ninga usakanate bat bazo kweya donc onction ya grave fi wana milobeli eza penza seulement balobaki ke mosel na nzamba aka moto aka na faiblesse malgré ko ya lobi mais ta mamba zo sala nzamba zaka nae to kangi parenthèse envoûtement parce que moto anormal akoki jamais ko réaliser et eloko ndenge wana et puis atika ngo eleka bongo donc nakaya basango même vous qui nous suivez au bolana basal nzambe misus na ba musika, moi je vous conseillerais les amis de prier, c'est très important. Ne te fie pas à l'apparence. Ngana ebisa bato ba reconnaîtra mosel nzambe te na mateya o aoteya. OK? Et ba reconnaîtra mosel nzambe te na apparence. Bandima mosel nzambe te na maloba oya oloba, c'est pas ça, c'est pas ce qui prouve. Même le Robert Baloba que non reconnaît un vrai prophète lorsqu'il dit des choses et que cela s'accomplit, c'est une partie de la vérité parce que moli mon piton et prophétise rapé. Ba faux prophète Baloba pe ma solo.
ayebi yo penza nyonso eza pe maamba solo sikoyo oloba nini il est vrai parce que alobi maamba solo non moi si na Bible na Acte je crois 16 oyo bande koloba ke non écoutez-les ils sont des serviteurs de Dieu oyo Paul apamelaka toyebi lisolo wana moi si wana azala pe ya Nzambe parce que bande loba maamba solo faut faire très attention. Donc je conseillerais aux gens en ce qui concerne basal nanzambe, réputation ya basal nanzambe, ou encore basango toyoka sir bango, o songola za ndoki, o songola za magicien, songola za occulte, et za malamu bo sambelaka. Mususu pe ata soki oyoka sango mabe pona yete, c'est important de prier. Pourquoi je dis ça? C'est une zone très glissante, très dangereuse. Oui. Tant que vivre et à tamoko o infiltration za makasi Bible zoloba plusieurs n'est pas la moitié ni peu, plusieurs veut dire la majorité. Croyez-moi les amis, généralement la majorité des hommes de Dieu que vous voyez sur les nets ne sont pas dans les bons. Je peux te scandaliser mais c'est ça la vérité. Donc sur ce je te demanderai de prier. Tu es un homme de Dieu que tu aimes bien, que tu suis, que tout. Est-ce que aussi au vanda ou encore au bondela, tant on a le baro bondela ya sérieux, au koti penza ma bondeli, au senga na nzamba la kisayo etadam nae, ton nzamba la kiso qui il est, osa surpris. Donc il faut faire très attention. Ouais, il faut faire très attention. En fait, on parlait de la réputation, les amis, Keba na maambozo sangozo ozo komema. Keba na bilo ozo yoka. Keba na bilo ozo mema. Et réputation ko kangelo porte ko fongolo porte. De même sangozo mema ya ndeko na yo eko bebisele vie tout comme eko bongisele vie. Siko il faut inquiéter yo. Tu dois te soucier de ça parce qu'il y a des gens qui vivent ils s'en foutent hein et talinga na nini. C'est ça. Ce qui est très mal et très mauvais. Certainement, à se faire comprendre. C'était ça, le paix que j'avais par rapport à la réputation. Oui, tu qui ne m'a regretté par rapport à ça. Ça fait mal, hein, et ça l'a passé. Hein. Au vandi penza oyoki, ba obeta li solo na yo. Oka penza ba to ba zuita. Nani moi si wana mahamba sala oh donc babilo moko oyo ezo lekela yo ezate ke mahambo moko ta mususu ekozala ya solo et puis après non oka penze bandeliti suka tu ne te retrouves pas même moto a créé moto a fondé et puis sango pe tamboli bato pe ba komo betango et ça la pasi et ça la kapasi et ça la pasi. Courage yo oyo ba panza sango amal moza innocent nzamba azali juste juge bondela nzamba justifier yo na basango na oyo etambola o batu bayoka batu baloba balobelaka mais oza innocent bilo mususu satana po bebisa via moto ana bandenge bela opéraka. Tu as tout intérêt de prier contre ça. Oui, pourquoi? Parce que et ana bamara mususu yo zomona on est normal hein? Un esprit peut-être oyo ezomona lobi na yo ke eza malamu et sali ke batu bata musako mono mabe bongo kaka po ekangelo ba porte. Ah oui hein? Ah oui. Donc il faut vraiment prier pour ça. Ko senga nzamba justifier yo parce que nzamba justifier bato et nzamba ebindenga justifier bato. Likamsu ta muso otala o penze baby penza boy vraiment nzamba osa suni. Tonga mona oloba suna bato nini ezalaka. Otala penza yana bato mabale kufa azai penza na libala mais mobala yoki basango moko boy o eza nango ya solo te. Baninga bakoseli makambo. Baninga ba créer, baninga basali bazongisi ba matisi ba kitisi. Et bebiseli mutu vi. Et bebiseli mutu libala kufi. Nzambe aza restaurateur, Nzambe aza réparateur. Prends courage. Ça fait mal oui mais c'est la vie. Ah oui hein. C'est que moi j'ai compris dans mon kilima benyo soza mabete. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En tout cas, relève-toi. Joa makasi. Nzambe alinga yoka exhortation au carapo et fortifié.
sambelaka epa na ye mo ayebi eloko nia kosala par rapport à ya ndenge bato bakoma kokima yo wana oyo ndoki pourtant yo oyebi ke yo wana ndoki te bato ebele baréputation ebele babongo fi wana azala misala mabe et pourtant mwana bato ayebi niki ndoki ayebi ni ndenge bapumbwaka na butu. C'est ça le cœur de l'homme. Et sois aussi prudent quand nde na utoro loba ozo fréquenter nani okenda wapo okotaka wapo salaka nini. Ah oui yana bato mosusu ba image ezozala terne. Dis-moi qui t'y franca, je te dirai qui t'y est. Autant bolana banane. Ce que maso zala na bango ya bien te wana. Bato sola na bango ya bien te wana. Bango nde bato basalike vino ebeba. Bata musasango na yo to kombo na amale pourtant. Oyebi no likambo te. Donc c'est ça. Ya muke tozali nango lelo ya koloba yango wana. En tout cas nzamba pambolela ngai bino. Partagez, commentez, likez, surtout sur s'abonner, noter, abonnez-toi. Quant à moi, na moni bino mbala ya sima. Ezalaki tolika tina bonzamba avec la grande dame de bonnes choses. Je vous aime. Merci, à plus. Moi, je ne savais pas que les Congolais sont des grands menteurs. Avant, moi, je croyais que les gens disent sur YouTube. C'est ce que moi, je croyais. Le jour où on parlait de moi-même. Tout ce qu'ils disaient, c'était pas comme ça. Je dis à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus croire en ces gens. Mais puis, ils sont à l'aise. Et puis, à l'aise. Ça, c'est le fils de la malédiction et les filles de la malédiction. Ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ça, on appelle ça diffamation et faux témoignage. Au moins, c'est punissable à la loi. Alors, ce qui, si tu prends conscience et tu pries que la personne avec qui je suis est agent des Congolais. Moi, je suis moi, je ne savais pas que les Congolais sont